Mbote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi. Magazine tokomi wapi eza moko proche na population, proche na batu nyonso oyo oza na produit na yo, oza acteur politique, oza pe historien, o esengeli ke non peuple congolais ba consommer produit na yo, biso tokomi wapi tozalaka toujours près na batu oyo bayebaka biso. Lelo na lali na lamuki na ye kotala nani maître Bondo. Yango bozomona na bureau awa mikanda etondi meke. Et à te que à joie kabilo kabato mais ba dossier ba livre oh toujours yo zola la pongi ya zola la teme azo tanga ni na ko défendre colonel yango na ko tuna mona mboka maître Bondo mbote ndeko Fofana Mikole Belé Mikole Belé kasi mboka ezo pesa biso mo musala ya ko kanisa ndenge nini il faut étambola parce que lobby likambo ya motuya wa alternance to bundela to monique eza na menace menace ya makasi ewuti na banani kaka bandeko oyo bakonza ekolo oyo banda afdele yaki kino 24 janvier 2019 mukolo ya alternance oyo to bundela ko na l'air to jouer alternance. Menace wana semble que les autres et pas ya batwana. C'est pour cela tokoki kola la misote les sengeli bosali malam lokola yo kendeki na mausolée na kanisi esprit inspiré yo pour tokutana lelo to solo la makambo etali ekolo na biso ekolo ya yo ya ngai ya peuple congolais mobimba po biso tokokozala ba téléspectateur te ou ba spectateur te il faut tozala ba acteur. Pourquoi? Parce qu'article 5 de la constitution est lobby peuple nde kolo pouvoir. Alors le kolo pouvoir eza na kati ya peuple totala que na peuple ango batu ya bwanya bato il faut ba konza mboka etamboli na bango ezandenge nini. Et c'est pour cela biso ba oyo l'état atangisa poto zwa mayele que mboka na biso etambola kalokola bamboka nyonso itolobaka eza démocratique. Makanisi nini tukokozala nango po mboka etambola bien. Alors nde na pesio mbote lokolo ye la mukelinga na tongo ye to solo la yonde ozana mituna ngai nde na kopesa yano ezande boye maître Bondo na lingina bisa bato ke non Emmanuel Shadari ake ko annoncer retour ya Joseph Kabila oyambisa ngo na ndenge ndeko na ngai Fofana yebaka que Kabila retour yebaka que Joseph Kabila nde mutu oya sala campagne ya référendum peuple congolais a voté constitution oyo. Peuple congolais a voté référendum, constitution na référendum. Joseph Kabila a tié mon signature na ye, mon koloto, hein, a signé. Alors binin, peuple congolais bandangai, toto sa constitution. C'est-à-dire, Yemoko Kabila, moto a promulgué constitution à lobby na peuple congolais, le col bino boponi constitution oyo. Ngai na che signature na ngai po boto sakayango bandangai président de la république na koto sayango bino peuple boto sa constitution. Na kati ya constitution wana article 104 yango oyo article 104 ya constitution elobi boy ba ancien président de la république élu c'est-à-dire ba président nyonso ya kala oyo ba ponamaki
banda constitution oyo to vota yango lere ba kotika bokonzi bakokoma banani d'office boko pona ye te boko ye akokende maponomi te bino ye kaka lokolo to votaka constitution ya référendum to pesi ye qualité na ye statut na ye sénateur kino akokufa sénateur à vie na ba avantage ya ebele kofutama zo futama ba emoluma ya sénateur mais ya ye kino akokufa totiki wana na constitution totamboli kaka ye Joseph Kabila nano alongwe bokonzi te a promulga loi mosusu ya na kati ya juillet 2018, c'est-à-dire tango ye a ndimaki que élection ekosalama na décembre tokomi na juillet 2018 asali loi oyo ya ba ancien chef de l'état statut na bango ezali nini na article 3 ya loi oyo balobi na paragraphe 4 balobi ba ancien président de la république bakokoma kobengama président de la république honoraire na article 6 balobi nini nazol tanga na français na kolimbola na lingala en sa qualité de sénateur à vie tout ancien président de la république élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution. C'est-à-dire, ancien président de la République, Tango Alungwe Namaponomi, Toloba même Félix, président Félix, na 2023, Mutumususu azongi azue bonga na ye 2023 ye atikali ancien président de la république parce que azalaki président élu ye pe akokoma sénateur à vie tango akomi sénateur à vie ba makambo yo ba pekisi sénateur nyonso asala na article 108 ya constitution etali payé awo tozoloba ezali kaka po makambo wana Kabila akoki kosala te président nyonso ya biso ya école tango alungwe oyo aponamaki me aye kosilisa mandat ou bien alinga sala mandat amibale me na vote baponi yete akomi sénateur à vie mais ba eloko nini bapekisa bango lokola sénateur oyo aza na palais du peuple akoki kozala premier ministre te akoki kozala membre ya gouvernement te c'est-à-dire akoki kozala ministre te akoki kozala administrateur na société à l'état te akoki kozala directeur même na cabinet ya président mosusu te akoki kozala même na cabinet ya premier ministre te akoki kozala bapekisa te mibeko likunzi mobeko likunzi oyo ye Kabila atambwisa asala campagne pour biso peuple to voter constitution oyo article 108 epekisi Joseph Kabila ye mokote ba oyo nyonso bakozala président de la république na mboka na biso aussi on doit respecter constitution faut respecter ne mobeko po ba bongoli constitution voilà balobini le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants membre du gouvernement akoko salate membre de l'institution d'appui à la démocratie neti a commis
membre même na plénière il y a CNI à Koko Zalate, il y a commission des droits de l'homme à Koko Zalate. Donc biloko même il y a haute autorité des médias et de la communication là à Koko Zalate. À Koko Zalate na kati armée, à Koko Zala magistrat ata lokolangai. Lobi Nazali président de la République. Pour Nazali juriste, nakota la magistrature. T. Bapekissia. Agent de carrière de service public de l'État. À quoi que ça la fonctionnaire T. À quoi que ça la administrateur, même na territorial. À quoi que ça la T. À quoi que ça la mandataire public T. Na kati ba société. À quoi que ça la membre à cabinet à président de la République T. À premier ministre T. À président et assemblée T. À président et sénat T. Membre et gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'État, employé dans une entreprise publique ou dans une société d'économie. Même Nakati Amiba, Koko Zala administrateur T. Mais il y a Moutouya. Nde Oyo. Bandongolo Misoyo Basali Makambu na Lubumbashi wana. Batu ya peperde. Bakosi Kabila. Moi ndeko na biso na bakosa ye mingi bakosa ye meye atimeli ban na yo biso yo mais peuple ayo bien Kabila ça na kati ya peuple sika omoni l'air to sali alternance ndeko Kabila komiko tambula na bazando selfie le kono to vandi boye to zokanga na yeba photo donc ye a commis na kati ya peuple mais Bazana moi privilège, c'est-à-dire l'État a payé sécurité, a foutaillé ba émolument, a kokobé la boyété sans que l'État a la likambonaye, donc famille inaye ça protégé. Mais na lingi na pesa yo makambo ya motuye ezalike bandongolo misi ya PPRD bagaye Lubumbashi balobi oh Kabila zo sale retour en politique ya musalemi 2023 chef Biangwawa akoki koluka tout autre mandat électif T. C'est-à-dire pose à la présidente de la République kopona yote faut pona à moins que batona baloba akoko zonga na politique par coup d'état coup d'état et pegisami et puis Kabila nde moto a promulgué qui constitution oyo. Oh, tu as PPRD basali na mo batwana basali na kati na bango. Moko azali professeur ya droit. Directeur ya cabinet ya Kabila. Soki 4 ans ou 5 ans. Directeur ya cabinet ya Joseph Kabila. Professeur d'université. Avocat. Ye ayebi que tanga makambo était que balobi ceux qui osa sénateur à vie okozala na obstacle oyo ezali ou incompatibilité oyo etali ba sénateur nyonso neti koluka mandat électif okokite surtout wazo prononcer ngo na miso bato nazo tuna question avec précision comment na mutoko la Ramazan Shadari alobaka amayele belé professeur mais eloko asali oyo eza mutema mabe to comment Félix a eu 6 mois enseignement gratuit mais bango basali 18 ans Congolais melima ité mama ye mwango ekomika ba puto ba nyau tomela maya déclaration à retour à Joseph Kabila après ba kekinga kati mulongo lokola bana maternelle eza mutema mabe eza kolongola vision ya bato bazotala radar asika to koya na distraction ezali motema mabe ça va congolais motema mabe ponani pona lukio ya liboso bazo tosa autorité ya Kabila te ya liboso bazana moins respect mukete na Joseph Kabila or Kabila nde a créé banko. Il fallait bayer ya bosolo. Pourquoi ce qui nga na lingi yo na kosa yo na zo mono yo neti ozazoba pona ni na kosa yo ce qui na lingi yo bango
nde na kati na bango olobia bazo bombe torse naza doctorat na soki science politique diplôme ba faculté nyonso tozali ba professeur na professeur Batouana banda 2010 ba inventa notion moko ya kokufa ya l'état inanition de la nation inanition de la nation, c'est-à-dire ce qui te changer constitution te Congo est limoué na carte Congo est limoué so baina ba muto alobakango professeur d'université ba mwilanya sima ba tunyon swana ba shadari sima ya malobowana ya lokuta pona nini bazo balingi bango bazo mona Joseph Kabila neti ye azar na bongo te apesake ya nonini l'herbe botuni ye raisi okozonga na palais du peuple alors nini na sourire d'ailleurs à lobby na moko seka ya esengo à lobby était ce qui n'a kokende ko siéger na palais du peuple na ndimité que vous allez régulier à lobaki en français à lobby je ne pense pas et kozala régulier wana nani azoloba Joseph Kabila Kabange bongo tango azope ses réponses wana batu nyonso oyo bakendeki Lubumbashi mais comment batu wana lelo nambala kaka boye tokende Lubumbashi mais moko na kati ya batu ya FCC cadre ya FCC ya bongoli maka disons à livrer batu wana alors non problème na bango ezali que ndeko na biso Kabila azo tuna bango évaluation rapport ya ndenge basalaka musala ya 150 millions ya dollars apesa bango pour la campagne ya kopona Shadari président de la République na kati wana Shadari pe azombo président mutuya na kati wana Shadari asalaka na mbongo wana donc ye moko kolo makam asalaki ni kolo budget donc ye ayebi destination ya 150 millions bambu oyo azon bombe torse de lo coordonnateur ya FCC ayebi où sont partis où sont passés à 150 millions wana alors Mbota Kabila vandi azo mwana na motema boboto ye azana akomi kotinda madame na ye a intervenir na bibisika social makambo ya social les autres mais bateau il a 150 millions ba yeshua ba pona chadarité mon wana Selim Salani alors Joseph Kabila veut voir clair dans son argent au lieu bango basala rapport et pas ya moto lobaki budget na bino 150 millions bobeta campagne Shadari a remplacé ngai maître bango ba réussir te mais peuple ba téléspectateur na yo ba yebate soki to bon koli no bekoli konjo yote kino Seigneur Jésus-Christ a kozonga Joseph Kabila a kosala retour na politique te. Merci Bandeko boyoki je pense que l'on a souka nani loko mona na goya kotindika po batandela bino to koti na actualité to kendaki élection ba candidat bayaki ebele to kendaki a face na mona mboka Martin Fayulu Madidi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sengelaki keno moko elongia sikazo a pouvoir lelo oza fier na alternance au mela gaz à mauve ya pembe ya rouge ya chocolat comme on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état papa na ezate ka toluka webi Tshisekedi
On a patriarche à Bissognos. Yo qu'on a tiré des tailles. C'est mon maître. C'est-à-dire ngai ba livre kobima. Toujours solo la naye azo fungola biso matoi. Bon. Ah. Mboka, il faut étambula boye. Étambula kaboye. Surtout bino ba avocat zo yebisangay. Surtout bino ba avocat bozali neti ba sentinelle ya peuple pour ba dossier au bosambaka boye biso na kati ya société makambo dini ezoleka. On est à moi témoignage maître mais comment Hello Félix Antoine Tshisekedi chef de l'État to banda na cabinet directeur à cabinet ba conseiller ozana esengo na boya ozanango natango ozomona de 11 à 26 provinces comment on a le lenge makambo ezotambola ezokende lokola président azana yenda mususu conseiller azana yenda mususu pe kotala actualité lelo oyo kama mba tirewi oyo ke bato bazokufa na masasi mais lelo ekomi ke ozawa na ville motakufi na tumbalubai na munduki omoni ndeko Fofana epenge mwana mboka na moni ke penza na musala na yo otalaka comme observateur participant parce que ba observateur mususu basaraka vandi boye bon elega italinga ite mais na moni yo ozali en même temps participant poto zaki na fond to ebi victoire ya mayele ya ba français Lévi-Strauss Claude atangisa makambo ezo salawa abenga yango observation participante et la kisini lelo toyoki tombalbai babomi kasavu babomi ngaba babomi na nyangwe babomi banani bazoboma est-ce que le docteur n'est pas à droguer docteur a non ce n'est na lingina lubate administrateur général ya un hôpital nani abomiye policier yo ozofuta ngai nazofuta na pako na biso munduki wana tozosomba na pako na biso policier wana abomi un grand responsable pour nani pour assurer sécurité ya un ministre provincial au moni ko tambula président na biso atambuli yawo to basali ba diarrhée ba investisseur sikawa bazo toke na porte na biso ba visa weze na ba ambassade na biso na ba consulat na biso à travers le monde entier na Asie na Amérique na Océanie na Europe ambassade na biso repoisate tozolo ka visa Congo changement yokike ba Camerounais basaki singai ba Camerounais na Amerika alobi bazwa na tomoni ndenge fachi azo konza na Congo wana esengeli biso ba Congolais topesa bango fachi mais bango bapesa biso biya bapesa biso assemblée parlement mobimba nyonso na ba gouvernement bayaka bango kaka Félix boko mwana ndenge nini Cameroun ekozala mais to ozona ba Congolais bazo reconnaître loko wana te ba Congolais nyonso mais oui ka to ba mazali Chadel non wana ezali ba omoni ba non omoni jalousie jalousie c'est diabolique pour nani omoni de konanga Fofana na moni yo na veste kitoko boy na lingi te yo zala na veste o defimbong na ngai te ngai mutu na sombeli yo costume wana te mais kaka parce que olati boye motema na ngai likundu pona nini aleki na ngai Fofana aza petite bana nini kindoki jalousie motema mabe c'est une minorité basa ebele te
bazalaki soki combien na Lubumbashi wana. Et puis omoni soki nzamba lingi makambo zo salate. Oyoki ke tangu ba silisi mes na bango soki na kasumbale soki wapi swabala. Swabala, c'est-à-dire Bambongo bolaki biso soki zo allez toboto li téléphone. Alors sauf qui peut. Sauf qui peut. Nakasumbales. Alors c'est pour cela ndegonangai ezali démarche ya sabotage et sengeli président de la nini bino bato bozala ah non non soki ezali boye to sala ndeni pour faire ça soyo non ba grec bazalaka na proverbe moko et tambola et community légende na bikolo nyonso mbisi pour la partir ya mutu isengeli total banani bazo commander la police aïe banani bazo commander armée. C'est pour cela président de la République yé akata seleka ya ina bible ye ayena bible non yango moni bazo sala bisala met yoka président azamutu ya boboto azali père de famille tala président tamboli na yo ana nde nazo mona que 37 ans ya lutte pour l'état de droit a intégré yango donc à ta virgule à bo sanité parce que l'article 69 ya constitution ezolo banim yonde tata ya ekolo ekolo wana ya banani ya yo yanga ya biso nyonso ya peuple congolais nakati ya libota na ye Congo wana azali na ba enfant turbulent asana bana moko ya boye oyo bobenga na lingala ba je les connais trop réglo bazali mais nyonso wana bazabana na ye akoko tumba bango te po a redresser bango nde biblia wana ezopesa morale na batu nde omoni tokei stade tosambeli omoni banda asambeli tout lui réussit akei boy même bisika azalaka na rendez-vous te yo yakananu ko oye pa ya voisin awoleke pa na ngai te na yoki na notoriété balobi oza mutu yakananu ko to vendre mo muke wo melata mo affaire ya mai pa na ngai pona nini obengisi ngai pa na yo te na lingi na yako ko investir pa na yo ba investisseur bebo na porte ya Congo investisseur bebo alors tout ça ce qui na classe ozozo kaka libungutulu 0 muninga ye azozwa 9 sur 10 tu vas te demander mais comment ye azosala namoni. Alors, pour empêcher ye azonga classe à répéter, na kotumbaka kaban avant d'akawana. C'est un peu ça. Jalousie, ils veulent saboter ceux qui ont échoué. Ceux qui ont échoué, qu'ils soient dans la Mouka, qu'ils soient dans FCC, sont les adversaires du président de la République, mais ennemis à Congo. Bazo bundisa président, mais Bazo tumba Congo. C'est tout ce que tu vois là. Otambula boy, était babomi mutu. Jusqu'à Yoza ministre provincial. Je pense que non, avec Dieu m'a cassé là.
ba dossier na moni tondawa na 18 ans Joseph Kabila sali na ba professeur de l'université bato batondisi ba mal ya ba diplôme au pe assemblée provinciale tozu président assemblée provinciale azana ba diplôme ba mal tondi oh non misa tout hein yaso 13 ah voilà 13 diplôme oui sikoyo komona Kinshasa prof bino bomona mokili liboso jamais mandefu aza mukolo asuki ya solo na Kinshasa oyo eza kindoki to eza koloka mapenda ya boye ya live gouverneur a malonga ti Joseph Kabila keyi bana Kinshasa bazwate mais komona yo lupango wana V4 oyebele ya ndenge oyo place hôpital ba bomini mutuwa eza bien de l'état mais comme lupango ya ministre intérieur de provincial te omoni bana Kinshasa ba bino to yoka yo penda omoni information solo ya esika l'hôpital ezali ezali mabele ya l'état l'hôpital ya l'état ezali hôpital ngai banda na yaki Kinshasa na 1983 na yebike lupango wana ezali ko abriter l'hôpital ya l'état. Comment l'État a installé l'hôpital na domaine privé yabato? Ça c'est impossible. Alors des problèmes et c'est l'assemblée provinciale. Na yokigi rapporteur na bango lobi ke bakubengi sa ministre wana. Et c'est le peuple qui noie ayeba vérité. Parce que bakoko boma tata père de famille boyete. C'est pour cela pour nangai na koluka député moko sénateur moko na PCE proposition ya loi pote mutu nyonso ya lingia exercer fonction ya l'état avant accéder na fonction akata tieleka na kati ya tieleka wana kombo ya nzambe ezala le col est président de la République. Non, non, na serment nyonso awa, malheureusement na serment nyonso oyo tozana ngona mboka na biso. Kaka président de la République nde azo sala serment ya koloba nazo témoigner ango devant Dieu et la nation. Ba premier ministre serment ezate, ba ministre serment ezate, ba mususu bazana serment mais kombo ya nzambe ezana katite. Neti président ya cour constitutionnelle na batu na yewana ba pretaka serment me kombo ya nzambe zate maître TV Zangonga na mito chité nazo tuna yo mutuna ya suka après au ramasser komona tu es lui ça na Kinshasa président de la République à cause à président représenter Congo mazana papa na mama pe azana province na Esongolo mais le président de la République était batu oyo babomi moto akufi kasaye ba soda o ba bomi ba kasaye eloko tokoma kuna peno a procès ono bazo samba kana chiluba bato bazo samba na chiluba ba kasaye président de la République kasaye ministre intérieur kasaye moto akufi kasaye mais député aye ba policier bazo menacer menace de mort kaka ndenge image ezolakisa attaque avocat de formation moto apona ko défendre bato uzomona makambango izandenge ndeko Fofana na otuko yebiso yo awa esengeli ba responsable ya la police ya armée na kati ya serment na bango seleka na bango tata nzambe azala na maloboy bazolo bawana parce que bakozala lié Dieu a kokote ba nzambe nde akokote bango kolobo lobi batwana na kosamba bazolo bana munoko na bango ya chiluba oui parce que na mibeko na biso soki oza prévenu okosamba na munoko oyo yo ozali à l'aise soki oyebi français okoloba na français mais ba interprète bazali oyo bako traduire lokola langue ya biso ya mosala ya l'état ezali français ba interprète bakozala mais
par exemple yo ozana problème na justice oko samba na lingala oko samba na swahili oko samba na kikongo oko samba na monoko ya yo maîtriser ça ce n'est pas interdit mais na kati wana soki ba juge ba monique koloba na yo zoloba na monoko na yo peut-être ba parmi ba juge ba tumususu bazoyo kangote juge ba kosenga na salle Moutouaya a prêté serment comme interprète pour traduire fidèlement makambo yo koloba. Donc ce n'est pas interdit que baloba na chiluba baleba na swahili. Mais zoloba makeno bomoni Félix Bolukaka zo pouvoir yemo azobo mabandeko na ye. Soko kena ministre kuna ministre intérieur kande kona bino. Est-ce ezobi mabongo pe. Te omoni problème na biso e sengeli toyebakate Pomboka etambula malamu. Article 66 de la Constitution et lobby bisoba congolais to lingana. C'est pour cela na campagne na ye président Félix Alobi le peuple d'abord, c'est-à-dire l'homme au centre de tout. L'homme wana soki azamuluba, soki azamuswahili, ce qui a zali Congo, ce qui a zali Mongala, azali congolais. Tondi maye na tribu na ye, na clan na ye comme congolais. Parce que na yokaki discours mususu na diaspora parce que Félix a comme président de la République ezali likambo ya bana mboka te ezali likambo ya baluba. Ah non, c'est pas vrai. On appelle la province, oui, c'est ça. Non, mais t'as là. Ce qui est curieux, et ça constat, bino vous avez journaliste, au comment na banda dictature ya Mobutu. Bawoyo basala mingi na Mobutu. Bawoyo Mobutu abanda qui considéré comme la banque des cerveaux. Bazalaki bakasaya. Toleki na Kabila Laurent. Bras séculier à Kabila Laurent azalaki Victor Mpoyo. Kasayen de Ngandanjik. Kazadi Nyembu. Kasayen de Ngandanjik. Abako Mundumba là-bas. Territoire de Ngandanjik. Kabila Joseph. Directeur naïe à cabinet. Kassai. Boshab, Kassai. Tumbalwab, Kassai. Adjoint, Kambile, Kassai. Donc les Kassaïens ont travaillé, ont servi tous les régimes. Banda Natango Mobutu. Parmi les avocats, il y a Koya Diallo. Maître Bond. Nazalaka avocat, il y a Koya Diallo. Koya Diallo, nani? Mungal, Mungwandi. Donc, biso, tozo, il faut totika makambo ya kota l'école na biso. Avant tozala, total makambo ya école na biso, total anan famille congolaise. Congo wanande famille munene. Libota za famille muke. Clan famille muke. Tribu famille muke. Ethnie famille muke. Wapi intérêt ya Congo. Voilà devoir na biso nyonso ba congolais. Wana article 66 ya constitution elobi yango na français na komanyola yango na lingala. Po tosugisa oyoka ndenge yango na constitution Joseph Kabila atambola nango 66 poto ponango. Tout congolais nyonso a le devoir de respecter et sengeli azala na boboto et de traiter ses concitoyens na ba congolais nyonso sans discrimination, sans kopona bikolo.
et de promouvoir et de renforcer l'unité nationale. L'unité à famille na yote. D'abord unité nationale. FCCPT. Non, FCC est banité. FCC zate. Et puis nayoki ba tu peux perdre balobi ba FCC wana ezali neti ba malandangulu na biso pe perdre. Na Lubumbashi on bazolo no ba FCC baza malandangulu ya pe perdre. C'est grave. Bon, le respect et la tolérance réciproque. Soki na sali yo likambo monike sepelisiyote oyo yebisingai to bongisi entre biso dans la paix. Merci maître Bondo. Et s'il était Congolais en outre na bakisi donc constitution et bakisi article 66 na ko bakisa. Il a le devoir de préserver, de renforcer la solidarité nationale. C'est-à-dire Congolais azali obligé pour na école tokoki kokabwana te. Ozala ya Lamuka, ozala ya Kashi, ozala ya FCC, ozala ya société civile, soki likambo etali Congo photo sangana. Ezaneti omoni tango Léopard ebetaka. Joueur à ce qui a marqué Aza joueur ya Mazembe bisunyoso je sais pas Aza ya vite ya Iman ya Sangabalende ya Boye. C'est ça la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée. Le gola sikawa et comme la muki e babomi mutu na avenue tel na quartier tel na est babomi mutu na Équateur babomi mutu na Kasai babomi mutu na Congo central babomi mutu. On est interpellé biso poésie là. C'est pour cela qu'on dit article 66 soyo ezali na motu ya po eza article ya boanya ya constitution ezopesa biso boanya ba congolais tous à la solidaire. Maître Bondo, merci. Tokomi na suka mi fallait pe toyebisa pe mokili keno oto yambi azanani. Maître Bondo mali lo basuka comment na au défendant Franck Diongo comme député national. Bazozongisa emai mais yo la titoge na yo au défendant Franck Diongo. Na défendant batu. Lelo nga zo cité nkeka kapona so bito cité ezebele. Moïse Katumbi bato baliambongo na ye. O banda okende katanga butu moi babenga yeke no italien. Yo otelema tango omonelo Moïse Katumbi azongi ami bengi satinye la peuple congolais. Franck Diongo babengi héros vivant. Yo okoloba nini potango bandaka ko belela na kuku kuna bazo benga na yo bazo ba kotisa yo die makesi azo filmer yo zo telema ozo lobaka kaka non bakozonga na raison de lo Moïse azongi mboka na ye. Franck Diongo azali banda maître Bondo bato bakolanda biso na suka ba retenir nini pe maître Bondo azanani ba retenir likambo monene ya c'est état de droit oyo esi bandina Félix Antoine Tshisekedi. Pona ngai musala oyo na pona ya kosamba eponi ekolo te. Na yebisio un exemple na kati ya Mobutu nazali membre ya UDPS mais na samba pona koyedialo na samba pona Jean-Pierre Bemba contre Kabila na samba pona Kamere Vital contre Kabila Diomin Dongala Franck Diongo ba combattant ya UDPS na samba na libéra bango faire libérer parce que avocat a libéré mais ce qui a sambi bien l'État a libéré. Donc Moussa Nabiso ezali kopona ekolo te parce que ekolo nde ezopesa biso tout natanga te. Est-ce que c'était
na biso ngala tanga tango enseignement est gratuit yasi to sali siko to sala biso to tanga na période de gratuité ya nini dans les années 60 70 na Zaï président banda Kasavu Mobutu to sala kana ba parents bazo foutre le côté parce qu'on avait tout tozo tanga assis sur le pupitre biloko ya classe wenze toza na école primaire toza na bibliothèque toza na école primaire toza na dispensaire na école olongwe pa na yo moi chef réjouio na école dispensaire et traité hygiène babande ki koya à un certain âge hôpital etindi batu ya ba infirmier na école pour battre la biso peut-être tout ça na tout moi éruption cutanée ou quoi. D'ailleurs nazo profiter président na biso na gouvernement ya ilunga kamba bakanisela biso hôpital oyo c'est un hôpital 18 ans non mais 18 ans ils allaient au moins pona nini ngai na kondima afdelite na kondima afdelite parce que tango Mobutu accueilli Mobutu atiki Jekamine intact Yinga intact Miba intact ba société à l'état bebo ezo pompe ezo pesa biso fierté ya mboka Jekamine bâtiment auto de benga ga sozako mwana. Mais c'était un centre de transaction minière, il y a kafu. Mais là, l'État, ce qui est côté nakati, en dehors il y a Bamiro, côté nakati, comment ascenseur est commis, il y a vraiment. Il y a un César. Talana. Alors, tout est en ruine. On ne peut pas dire qu'on a... Qu'est-ce qu'on nous a fait là à l'aéroport de Ndile? Est-ce que nous avons simplement une piste d'atterrissage? On n'a pas d'aéroport moderne. 18 ans Bossalini. Total hôpital général ya Kinshasa, hôpital ya Manono et pas ya Bandeko Kabila. Oh. Batonga kuna te babongisa te. Po batonga mais ça mais soin mais nazo monsieur asolo pona nini na discours na ye président Sitaka ya 100 jours alobaka makambo ya Manono na hôpital général ya Mamaye. Mais comment parce que ba hôpital ça ezali hôpital te ezali neti ozotinda mutu olia kende kozwa soin mais akende kozwa malade ezali hôpital ya lokumu pona école esengeli atala yango ba retaper yango ba équiper yango hôpital ya Manono ba équiper yango. Faut préciser que Manono n'est pas Joseph Kabila. Oui mais nasina lobi yango mabongisa ka kingakati abongisi eza na école na biso abongisi yindi yango na libanda te maréchal azalaki na Cap Martin maréchal azalaka na Cap Martin mais il y a azana kingakati na Kisasa ça aussi non toloba ya solo ye au moins azana kingakati na Kisasa bakendaka mulongo oui mais seulement ko kende mulongo ana ndena boya ka parce que ko kekuno ko chao wendo ya kominyo te ngaira ko kende pona mona banyama nazo le gona zone habitué à ville les lois ils en nyamate mais nyama banyama ils en kingakati je peux aller pour mon tourisme personnel mon loisir personnel mais kokende ya mulongo aka téléphone ça ngai no sala bakavara si c'est cela condition pour na kota ko visiter parc ya kingakati que na lungula téléphone na sala boy te là alors là na kokende kuna di société je peux aller seulement me limiter à enceler. Je vais voir merci maître le bana diaspora pe je pense que non to boya ka motungi si to linga ba luka mutu yemoko na bato ba sepelaka nao
soit les bas luka yo penda bakozwa yo ndengeni bakozongai na canal na yo tozali bana ya tata moko mama moko ekolo moko bozonga totonga ekolo bawe basana misala kuna na poto bako kotika la kosala mais ils doivent penser à construire, venir construire leur village, venir moderniser. Ba expérience oy bozwa na ba pays développés kuna ezala na Océanie, ezala na Amérique, na Canada, Amérique du Sud, partout. Bozonga wa ekolo na biso article 66 ya constitution oyo et lobby tozali bana ya tata moko, maman moko, ekolo moko. Solidarité entre nous. Voilà ce que je puis dire. Merci Baneko. Momoni keno bokesini nangana bino ezala ndeboyi. Ezala facilité. Na minute nyonso bokoluka o abino avocat na bino tokuya kolukai po aza disponible. Yango na tuni kaka mutuna. Joseph Kabila aza na raison ya repos. Pe azo mérité ko ndeko tala ba grand-père na yi. Botika ko distraire bato. Merci.